Bonjour, bonjour, nos téléspectateurs, nous sommes dans la émission Passage obligé. Le lot aux Alibanda. Le lot aux Alibanda parce que nous avons un grand animateur couche à jeter. Oh, ouais, pesa makamonestra musica. Il y a président Rogaroga, le lot aux Anae, Awa, couche à jeter, le grand animateur dont on est tombera. Je vais le Passage obligé que Kundu, la grande star. Babi, bino tout bolinga rabi, soto le labino, il y a trop beau s'abonner dans Makia TV. Vous s'abonner à Makia TV, na santé ingénieur en makasi na sima justice, muta filma film Jésus Christ. Le to alibana tozo yamba donc balo tozo yamba animateur en makasi couche à jeter balobi président makasi muta pembe. On va passage obligé au mon lo to alibanda. Abi ale na katita oli alibanda tala muta vivacité makambo tozo pesa makambo zo bini ça bi mongongo charme. To yamena na kata passage obligé donc bokozala jamais dessus. Vous s'abonner à Makia TV. Bo partager, bo aimer, yo mtolingi to lobela ba produit na yo mtolingi to boaka yo, to pesa annonce na yo, pour hésiter te contacter biso kaka na passage obligé to kozala wana pona misala na yo, to lela bino ya trop. Babi lelo tozana grand animateur président couche acheté tozana sur le plateau, président Koko Kota na yo, vraiment to sepeli ko yamba président de président. Maman, somo trop bonne santé. Non, santé kitoko na ngolo nzambe. Oui, na président na et na banena na pesa mbote na bato ebele bazokola na biso de partout dans le monde bisika to bazali et na pesi hein Yassa maestro mitu kapembe moko pembe l'homme le plus puissant qui la mort autorité Titi Dani l'homme G Williams président coude le monument Mopanza Z bien na bato bazali déjà donc mambo zali ya tu yanga le mama Afrique européen ba ya kononon. Donc, déjà bon, mon écriture est déjà dans mes coloyos, tout ça dans le studio, tout ça préparé, générique à mon bangé, pena mon souni, au pena ma benyango, pesa makambo, donc, tu peux pesa nion surtout, tout tika la qui n'a pas m'embona, pour botter biso m'embébélé, et merci na banyo surtout à ça qu'on a biso, malobeza yo, bah qu'est-ce que réponse ça Président Lobby, oh batika la qui na yango, ah président, oh tika la qui na yango, somme ma bena et où t'as qui va piper tika là, hein? Et où t'es qui va petit kala? Makamuse vani de Japon na uti nanda kwa munene c'est to fongoli pe église ya munene donc mambuza kitoko. Donc na mincho za côté président Rogaroga karaté. Non, te président to longonda kwa papa non. Ah kotoko mosiko to bimi to tikeli baleke mbeto do ah kotoko mo viser mamususu. Donc mambuzali pena. Mais boza na bino à bon terme là. Non, wana papa ye muto sali kengana zala so lelo za couche jeter partout na ba avenue tout ya Brazzaville ba yebi couche jeter. Isaac et Moutassali qui est donc du coup j'ai beaucoup de respect à ce nom-là parce que c'est une légende de nos pays d'abord. Azana no mutomune na mboka na biso donc Azam muto a représenté la pena d'abord valable d'abord Isaïe donc Azam muto train. Félicitations à Napes Bambote Belis Kazali. Espébas Martin Luther King le génie. Je te salue on ensemble. Vraiment balobi reconnaissante vraiment ça va hein bino to bibo boya kabatu bo wangana kanga kutu na utaka boya na sala bo meyo ndimi quand même papa na félicitations vraiment président. Non ezali question d'organisation d'entourage so souvent na bato bazana bongo ekola et j'espère que nous surtout ko lobana monoko ezala na grandeur mo boye souvent na bato bana mo bik moke bon il y a un peu moins compliqué hein milinga na école quoi milinga na mulinga donc balobi vraiment passage obligé yango to yami passage obligé de makambo na biso que émission so talama partout dans le monde donc tala biso ba couche to yebe pena boye donc hein to sokolima c'est 6h du matin pour to ya boya blaguité donc du coup pour Mambezali. Vraiment Mambezali président préparation ezali. Non préparation ezali quand na bi que to préparer générique to to na singe to so préparer to na 10 to na 4 titres to so bimisa mais to ko lancer na moko le temps que to so lamba ba misusu wana po ebela bien pour ba to na so febele to so lancer ba na générique moko o to benga ngo pour pesa makambo ezane bisika oyo to innover ba animation to kena ba animation bisika mosusu mais to bo mana po bato bazo la nela biso mingi mwa ba matoyi eza ebele mais quand même bato ba soutenir yo non soutien liboso za na grand pete nzambe ya mibale manager ya liboso za ye après bande ko mosu balingi biso pe bazali donc makambo ezali kala mingi te ba kozwa makambo na bango balukaki nokwemeli bangi na mukanda lopangwe bakonsi bapekisi diamba ye banwa lere nyonso e bakomela gaso e
biloko eza ebele babiloko meli diamba na mokanda lopango kombo wana efo ekota balobi président Roda yo nde makambo président Roda somo trop donc tout à l'heure tozali na yo donc nkombo c'est Paris nkombo ne tombera jamais ici c'est makambo donc on est ensemble mambo ezali kala mingi te tozopesa makambo mingi. Est-ce qu'ils ont recruté ba danseurs, ba animateurs tout bazali, ba animateurs bazali, ba danseurs bazali, ba danseuses bazali, orchestre de kuvanda, ba instrument grand complet siège za na poto na ri ya koma na maduka wenze. To répétaka wana chaque dimanche, mais dimanche mi balé otokanga kiango po na studio parce que il faut te répéter coulisses pour ça travailler za huis clos, to pesa makambo. Yasika o bato bakoyeba nanu te po faire surprise donc yango wana bakoyoka babiloko belé ba collègue no pe ba pesio ba force ba collègue koto non force ça de partout on appelle son peu en botte bisque bazali dans les biens dans les calmes to salaka musala oyo musala ya bien linga makele l'été musala bien ça maka dans le calme voilà donc toi on pour ça soutien ba tenir surtout soutien ba musicien surtout soutien ya extra musique Kazangu les skato outi soutien ya ba mélomane bonne musique soutien partout des stars soutien ya ba tunyo surtout ba présence tout seul c'est tout on a besoin de soutien ya ba artiste ya Brazzaville et RDC non partout on a Bercy mwana. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une animation. Non, merci mon animation. Tu as un carton. Merci moi. Monseigneur Bill Clinton est ma campagne parce qu'on a plein de descendants. On a des descendants, on a des colos. Bill Clinton m'a lobby. Pour toi, on a école Monseigneur. Monseigneur, école États-Unis d'Amérique, à Charabia. Mais identité, il a fallu pour pas identité. Il n'y a pas boire bien, boire bien. Car Bercy n'est pas porté. Bon, on a eu mambo on a été. Non, qu'est-ce que ça fait rigoler? On a une pédale animateur Oyo Santara pour boire bien. Non, bah tout va boire na bango bien, na G7 va boire bien, mais na ba c'est pe la mingi na nani oyo. Donc Oyo. Nani o master tubidi pe aboaka bien na bango c'est pe la voix ne mingi et abano rappeler nga monseigneur mingi donc bazali ebele baboaka ba Blaise créateur ba bosolara bien kitoko surtout na tubidi et qui n'a bien et ba massa to aboaka bien oh na président fait rigolo baboaka bien bango parce que uta kuna aboaka pe bien mais na niveau na biso te sikoni babi ye moko nde ye to kamio vraiment na sala cri oyo bato abinaka ti lelo du jour au jour na baboa de nuit bashino bali pongole balingembo balina bapese maladi bamimili biso moto nyonso hydroquinone mwana mama tosopakola bango totela ale mama lelelelele pakola bango totela. Ici c'est couche à jeter l'animateur du pédo Mamoussa Kitoko. Vraiment Kitoko. Pembe na pembe donc soit na soit ko saganate. Donc à part wana biloko kala wana sikape zali tokoye la bangwengo. Donc à part studio événement ngana bwaka na binisi mondo yo bondi makinga ite. Ngai kusha jete botika na bwaka kusha jete bana baolata kusha jete ba momi ba préféré kusha jete ba defo ba baka kusha jete ba defo ba baka kusha jete somo mabe mane c'est ça bango mambo kilelo ba ba defo ba ze bazali na bango oyebi bango pena bango ba yebiske bazali bango ba miyebiske bazali balobi grand animateur kusha jete ye mutu azopesa makambo mungonga charme ngala bien ngo mungonga charme amen mutu temisa ba char de poule talaka yo batika yo vraiment to sepe bo s'abonner na Makia TV pour émission kitoko bobozango abiso ki na Makia te ne tombera jamais président nouvelle nino memeli biso ba fani bazolanda yo ba nouvelle ezali kaka ke tozo bimisa bino générique musuni kala mingi te bokozwa yango na minute to na studio mais no bato mabanga avant que il soit trop tard boluka déjà bomiyaka bien avant passer ba kombo ezali ebele o azo mérité tokoyeba kaka po ninge eza wana tozo c'est la soutien mutu nyonso tout au soutenir to récompenser yo voilà dans la minute eza bongo et pona bato pona ko rejoindre bureau na biso tozali na WhatsApp ezali 05 054 74 81
054 74 81. Donc Ezali Bongo. Maintenant, numéro appel normal, Ezali 06 696 82 18. 696 82 18. Wana soko bengi, oswani na yo, bosolo na bango, libanga na yo est assuré. Soki, babouaki yote, papa, mema biso na terrain kyokaka, jijema. So, mo benga la vienga kala se saga likapongo. Donc yango wana donc mambosa kitoko. Vraiment to sepeli ko yamba yo, to sepeli vraiment ndingo disposer temps pour na ko honorer invitation na biso. To mona ba artiste belé robenga yebo ya selo ki bulantul mais vraiment merci na ndingo yambi invitation na biso et sali biso bien makas to ko luka pe jour to ko kita sur le terrain na répétition to mona pe ba ndingo mususu. Et ko sala pena bien makasi donc makamaka na kata studio mais na ba kermesse to monyo te obetite. Bon, na ba kermesse il fallait toi na concentrer na boulot tout ça œuvre nanu. Babiloko wana ekoyaka nango to ko sala yango. Mais tout ça na œuvre to ça concentrer na œuvre tout ça la passer et loko e bandeli. Donc il faut pas que to beta tiki tchaki tchate, il faut pena loko e marqué donc il faut que soit temps hein yako sambela mingi tango yako hein yako travailler de makasi surtout koto wana mukonza ba mama ayebi likambo yo Netina kulutu na yo Zaparo, morale za kitoko. Zaparo de Guerrero. Non kitoko sala musala na bien. Maman Rosaline Walulendo Carrefour de la guérison, je te salue. Wana pena maman Losambo. Carrefour de la guérison. Tena ngonza te. Foto yaki Walulendo to biba on sala bango. Ya bongo. Vraiment to sepeli makasi vraiment président. To vanda ki to lobi non. Ah, to luka non papa oyo. Pour tous ceux qui ont boîte, ils ont bêta, na pas tout ils ont bêta, ils ont bêta. Est-ce que vous avez rappelé l'idée un jour organiser concert en RDC? Oui, ekoyaka. Musique mais ça m'a partout. Musique masanga na Brazzaville. Ah, tu as un contrat mo boye. Si tout va bien le 27 août au kaka. Tu vas aller à Abidjan, tu vas na Sofitel Hôtel Ivoire, na Abidjan, na groupe Mobimba Toki 11 personnes. C'était prévu qu'il y le 2 août, mais bah repoussant le 27 août, tu vas aller à Abidjan, tu vas aller à Abidjan, tu vas aller à Sombo, tu vas travailler, bah chambre sur Tigaliwana, après, tu vas aller au tourisme, na Tour Eiffel, après tu vas aller kaka. Tour Eiffel, ouais. Il y a Paris, on a tu masteriser disque. Après, tu zungi. Ah, président Makasi, hein? Tourisme. Grand potentiel, mais tu as ça la maman tout. Vraiment félicitations. Na moto Makasi boy vraiment grand potentiel mbeka comme ça ça la. Bati kaona lelio fort. Mususu ouais. Ouais, il faut te back ça parce que la minute so ceux qui libangent ça te pena pour lire bien, il y a moi passe. Bongoko. Et Babi faut vous s'abonner. Je compte à saluer hein. Président Herman Mbola à Oyoporo, Stevie Mbola à Paris. Et je salue encore Dosko Taman Papa Soin à Paris. Et na zupesi sumbote lisusu na repesi sumbote na Samaye Surmi tu kapembe moko pembe. Na pesi sumbote na G Williams na pesi bambote belé. Hein? Dans la famille autorité Titi Dani, l'homme le plus puissant que la mort, l'homme qui fait plus qu'un député. L'homme de bon cœur. Donc, famille Samuel Belé et Maestro Mouza, je te salue aussi. Président Martin Fayoulou, au plateau de 15 ans, on appelle ça Mbote Belé. Ah, Nzamina, Bazamoy Belé. Ah oui, Tobombi. Tobombi. Nous travaillons mingi à l'espace King Park, côté PDG. Ah ok. Et ça la moi bien pour Talaka, et ça la bien yo grand star. PDG ne makambo donc asimba émission oyo afongola ngo mutema yeke liboso. King Park balibika na nkombo wana ka soko na marché nkombo face wana kaka. Iloko ko bunga nezate ka pemeni wana makambo donc au lieu au meli au bini au sac moi na sakani ça li bien. Donc on ensemble. Merci na ba téléspectateurs nyon sorto sepeli bato ba disposer ki temps pour na Rolanda biso bo s'abonner bo partager bo aimer yo pe muto na posa ya président ayemba yo nzembu président tel numéro yango na pesi déjà anniversaire no aza vraiment disponible pour na kosala musala pour sala musala ki toko
Bon contacter, bon benga, vraiment ça disponible. Ata moto moko simple lokola bonjour. Vraiment to la bino ya to bo s'abonner na Makia TV, bo rejoindre ba émission qui to pose na permission na yo to koya na répétition. Et ça la bien, na équipe Mobimba, to filmer, to ça la famille Mobimba, ça lui bien makasi. On a créé ba déplacement ne surtout. On a créé ngo boye en grand avec une grande équipe. Boye, aux musiciens, ba lobby oizo. Autour de la question, est-ce que va foutre bango bien, toi foutre bango bien? C'est ça. Au bas d'accord foot hein. Au bas d'accord foot. Non, bon tu na bango gaga. Ah président. Bon tu na bango. Na début va foot te mais yo zo foot. Non, ba mission ba to aller la trop, non ba mission ba to nsala ba. Bongo tu na nana bango so tamla ndeni, c'est que ba ça se retrouver ba so. Mais toi na posa pe ba mission pour recrutement de cité. Oyebi ko yemba bien. Oboaka bien, yo kutana ngai, oyebi ke obinaka bien, oyembaka bien, obetaka guitare, obetaka surtout yaka kosala test na yo. Tozoyema mutu surtout tozo pona ekolo te. Tozo pona ekolo te, ya kosala kaka musala na yo, rien que le travail. Donc ya kosala musala na yo, makambo sala kitoko. Comme groupe ezani. Groupe ezali Loyenge BZ. Loyenge BZ, Loyenga bana Brazzaville, ambiance ya bana Brazzaville, eloko ebotami na capitale ya Brazzaville, eloko ba jeune. Donc ambiance ya bana mboka d'abord. Après to ko panza ngo comme monde. D'abord oui, ba lo baso ko gagner na mboka te, moi yo ke côté mususu ça. On a raison. La charité commence pas bien son. Vraiment, on a raison. Merci. La charité. Tolela bino ya trop. Ciao. On ensemble.